alobi boye jusqu'à nouvel ordre zando ya monene ezali ya kokangama bato bakosepino te baloba bilobela te batika biso tosala mosala ya Kinshasa bopeto na kati ya Kinshasa oya boyi akino sala mboka na ye esika yaliki. Voilà, gouverneur, deux questions. Zando ezali d'abord ya kokangama na tina ya confinement tokangi zando mais yango na confinement wana toko profiter et ko continuer kokangama na ko continuer ti kino toko sala misala soki to sala misala te zando pe e ko fungama te ibongi to sala misala to bongisa oya biso mboka baninga bamongisa oya bango mboka bongo wa biso to kozela banani ba ya bongisa biso. Licença.